bandeko banso mbote na biso mbote lisusu ntina ya le 9 mars esengeli moko na biso akoka mpe komituna mpona nini ngai na ye awa ntina nini ya ngai na esika oyo atiki misala ndenge na ndenge epai na ngai kokende misala na ngai kosala atiki yango mpe na ye awa ntina nini bandeko mbote lisusu etango nyonso moto soki azali komituna lolenge wana elingi koloba te ya solo azali na bwanya azali na mayele azali motu akesani na bikelamu mosusu nyonso zambi mbwa akoki komituna te mpona nini ngai nafandi na se mpona nini ngai nazali kotambola nyama akoki komituna biloko wana te nde motu asengeli komituna na oyo etali mission ebaliboki papa mokonzi ebaliboki lokola basali basusu banso banzambe bazalaka na etinda moko te ayawa na se na lolenge na ye moko nzambe alengele moko na basali banso banzambe kuta ebandeli ti lelo moko na moko azali na ntina oyo nzambe atindaki ntina ya Yesu ezali ntina ya Moïse te ya Moïse ezali ya Josué te moko na moko azali na ntina na ye me ntina ya 9 mars ezali nini kaka lokola ndenge tuuti koyebisa nzambe oyo azali mokeli wa likolo na se atindaki bantoma basusu liboso moko na moko asali basusu bakwei basusu balongi me nzambe amoni ya solo motu azali nano kaka kotambola na lolenge ya bolingo na ye nzambe te na volonté na ye alobi en tout cas napesi malamu nalobi ndenge nyonso natindi bana bangai ndenge na ndenge mpona koteya bato me moto azali kaka moto mambongi alingi koyoka te alors tika natinda oyo mosusu mosali na ngai moko oyo ngai moko nakoya kofanda kati na ye mpo ete asala mosala oyo ngai nzambe nabongisi mpo ya kotumba mokili nde mission oyo papa mokonzi balilongi ayaki mpo ya kolengele mokolo wana ya somo oyo ekomami na kati ya mikanda ya nzambe na kati ya bible mokolo wana bakobenga yango mokolo elaka po mokolo ya somo alors ezali te kaka mbala moko atindi ye aye me alengeleki ye utokala pendant certainement bamilliards et des milliards d'années me ekomaki mokolo moko nzambe ntango akeli ekolo oyo abongisi ayaki kotinda ye mpo te aya kobotama toyebi histoire ya mbotama ya papa mokonzi balingo mpo ya kolengelelaka soki ayei azali kotambola ngai na yei mpona kotumba kolengelelaka nzambe akotumba mokili nzambe akotumba mokili me ya solo bato balingaki mpenza kondima malamu te eske azali na liboma o azali na nini kotumba mokili ngi oloba nini na mayele ya ye moko nzambe atali abi te en plus ya etinda wana monene ya kotumba mokili ekabwani abiteni alobi apesi yo makoki mpo ya kobikisa bato na bampasi iso ndenge na ndenge entango bato bakoya na bampasi ndenge na ndenge mpo ya kobikisama bakoyoka malako na ngai nzambe mpe ngai nzambe na kotalisa na koyebisa bango
bamakambo mosusu basekret ya ngai Nzambe. Nde yango ezali oyo biteni oyo papa mokonzi yaki na mission na solo kolengelelaka me mpo ya kobikisa bato na makono ndenge na ndenge na mikakatano ndenge na ndenge lokola biso banso tozali awa na kanisi moko na moko ayebi ndenge nini ayaki ndenge nini azali na mikakatano ya mpasi ya molimo ya nzoto mikakatano ndenge na ndenge. Alobi ntango tozali koleka sikawa na lisasi tozali koyoka makambo ndenge na ndenge basekret ezali kobima na oyo bazali kotumisa biso mpo biso tozalaki kaka kokondane mpasi oyo euti na Nzambe. Yo Nzambe mawa te boni otiki ngai boye yo Nzambe boye tozali kaka kokondane Nzambe abikende kobimisa ngai na kati ya libulu oyo bato ya mokili bazali kotia ngai te ngai nazali base ntina ya mikakatano ya bango ezali ngai te nde bango na bango moko na makambo na bango ya kindoki ya koinana ya bankisi ya bamaji ndenge na ndenge bazali kobomana na kati na bango moko kuna kende mpona kobimisa ngai Nzambe na kati na libulu wana mpe kobombola basekret. E na nsima ntango oyo bakoyeba ngai Nzambe malamu mpo ya elaka oyo ezali kolengeleme apesi yo mpe makoki ya kobatisa bato na molimo mosantu mpo molimo mosantu nde elembo ya liniki oyo akobatela yango malamu azwi molimo mosantu mpe abateli molimo mosantu malamu mokolo oyo wana oyo moto moko ayebi te esprit moko ayebi te na lola lokola na se mokolo oyo wana ntango moto ekoya mpo ya kotumba mokili oyo azali na molimo mosantu akobika akozika te nde apesi yo makoki mpo ete okoka kobatisa bana bangai na molimo mosantu. Nde ntina ya mokolo monene oyo ye Nzambe asololaki na papa mokonzi balibongi mpona kotondisa ye na makoki wana. Nde yango bandeko sengeli tokoka ya solo mpenza kolanda mateya malamu kolanda oyo nyonso papa azali kopesa biso bomalako mpo ete toyeba kotambola mpo mokolo oyo wana tokoka kosika te. Nde ntina yango wana alors ya solo mokolo ya lelo eza mokolo monene esengeli sika moko na moko na kati na biso lokola akoka komituna eske ntina na ngai awa na kati ya mission ebalibongi oyo papa aye mpo ya kobikisa bato mpo ya kobikisa biso ya solo me ngai moko individuellement ngai moko personnellement ntina na ngai nini na kati ya mission ebalibongi nde yango ezali fondamental oyo moko na biso asengeli koyeba mateya bazali kopesa ya solo tozali koyoka me ifo sikawa ezali likambo ya groupe te moko na moko amikotisa amizongisa zadili asala oyo babengaka introspection amikotisa kati na ye amitala kati na ye ntina na ngai nini awa na kati ya mission ebalibongo ndenge abengi ngai na mokolo ya lelo oyo monene nde réflexion tosengeli kosala tokoyemba tokobina tokosepela mpo ya kokumisa ya solo mokolo monene oyo papa mokonzi ebalibongi asolaki na Nzambe. Me esengeli mpe moko na moko na kati na biso ntina na ngai ezali nini ntina na ngai awa ezali nini mpo na kotia kasongisongi ya kokabola bato mpo ya koyina mpo ya kosala bamakambo mosusu ezali na se mpo ya kobebisa libota kobebisa bato kobebisa mission nde yango esengeli tokoka koyeba yango malamu ya solo makambo mazali mingi esengeli te tokoka koyeba kososolo mayemanso oyo bazali kolobama mayemanso oyo bazali kopesama na papa mokonzi balibongi makambo mpenza lelo oyo ezali nde mokolo oyo
tosengeli kosepela esengeli mokolo oyo biso tokumisa Nzambe esengeli mpe mokolo oyo ndenge tolobaka ntango nyonso oyo ngai nakoka komiyeba mpo te nakoka koyeba kosalela Nzambe na lolenge esengeli. Voilà na bokuse oyo tokoki koyebisa tokosenga kaka na banso tokoka komitika lelo mokolo oyo na maboko ya papa mpo ya kosepelisa ye mpo ya kotonda na esengo lisusu mpo Nzambe mobimba bazala kati na biso na baproblème ndenge na ndenge oyo tozali na yango individuellement na kati ya mabota na kati ya ekolo na kati ya molongo nyonso tokoka kozwa solution na yango lelo mokolo monene oyo Nzambe azali kati na biso. Voilà bandeko tozalaki na yango mpona koyebisa na banso oyo azali na matu ya koyoka azali na motema ya kondima biso banso tomizongisa mpo ete tokumisa Nzambe. Yamanga, Yamanga.